Salut na babone nyonso ya Dasa Temo TV, soyez tous le bienvenu, bo continuer ko s'abonner, bo like kaka. Lelo toyeli bino tonto Loulou elongo na Alicias baloye koyebisa bino ke bango baza balongi parce que révélation déjà eza titre na biso bango balongi. On va pas lâcher l'affaire. On va aller quoi. Victorieux. Molongi quoi. C'est quoi là? Molongi, hein? Ok, victorieuse et victorieux, donc on est comme ça. Avec Dieu en 2023, nous irons comme ça. On va pas lâcher l'affaire. On va aller quoi. Victorieux. Molongi quoi. Nous irons comme ça. On va pas lâcher l'affaire. On va aller quoi. Victorieux. Molongi quoi. C'est quoi là? Molongi, hein? Ok, victorieuse et victorieux, donc on est comme ça. Avec Dieu en 2023, nous irons comme ça. On va pas lâcher l'affaire. On va aller quoi. Victorieux. Molongi. Alicias wana bozomona Alicias azo sepela avocate ya sir ya SB tu oyo mutako mekana mamse mutako mekana SB la défenseuse Bentele wana ye toujours azo sepela mukolo ya défense na e donc en droit licencié en droit public wana yambi père na bango wana mama bango azoya ayambi lisu mama na bango yoka mère kitoko mama ya baba kuko Alicias na biso l'avocate de SB. Pour continuer ko s'abonner titre yango wana déjà to moni révélation de makambu bande ko babolingami déjà to zwi titre na biso révélation bino bato boyaka kaka so bomoni déjà mam sabwa ki film asika bomoni mam sa titre sika bobandi ko bimisa ba conflit en tout cas turo to laleli bino nzala soki boye boko zwa ba droit de réponse ya kitoko e ko vimbisa bino sumitu parce que bovanda ki a problème ezate tant au film na biso zo banda tolingi makelele na bino te bokinde ko sala ba bêtise na bino bisika bo mesana alors bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Dasa Temo TV.